Bonjour la famille, bienvenue sur mon Solo du Monde TV. Suivez-nous sur YouTube, tapez Solo du Monde TV. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Mot de circonstance, prononcé par le directeur de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, à l'occasion des festivités du 4 août 2024, date marquant le 73e anniversaire de la fondation de la jeunesse Kimbanguiste. Honorable député national, Monsieur le Président général de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, COSECAF en sigle. Révérend Président délégué des collèges exécutifs nationaux, Monsieur le Président général de l'Union de la jeunesse Kimbanguiste et Ijiki en sigle, chers membres de l'Union de la jeunesse Kimbanguiste et Ijiki en sigle, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chers papa et maman Kimbanguiste, à l'occasion des festivités marquant le 73e anniversaire de la création par son éminence Papa Diangué Nkuntima Joseph de l'Union de la jeunesse Kimbanguiste
Ijiki en sigle, le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimangis, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, vous souhaite la bienvenue ici en Kamba Nouvelle Jérusalem et vous remercie d'être venu rehausser de votre présence les présentes festivités malgré vos multiples et lourdes charges. Comme chaque année, en cette date historique, votre arrivée en ce haut lieu sacré est un signe manifeste de l'amour, du respect, de la considération et de l'obéissance que vous manifestez à l'égard de Papa Simon Kimbangu et de son œuvre salvatrice et libératrice. En effet, nous voici de nouveau tous ensemble autour de notre Dieu, le Saint-Esprit, dans un contexte de grands tourments et de grands bouleversements que connaît le monde et surtout à l'heure où sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, vient d'engager un processus déterminant de redressement de son Église de manière à matérialiser ce nouveau démarrage qui nous avait promis en début d'année. Il nous importe, en effet, de nous rappeler de son avertissement paternel en ces termes: fini la récréation. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimangis, ouvre donc une nouvelle ère. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers papa et maman Kimbangis, c'est ce jour hautement significatif du 4 août que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani avait dédié à la jeunesse Kimangis réunie à une méga plateforme pour un encadrement spirituel et moral. Eu égard à cette noble mission, tous les croyants, quel que soit leur âge, ont l'obligation de participer effectivement et efficacement à la construction d'un Kamba Nouvelle Jérusalem afin de rencontrer la volonté de Papa Dialungana Kiangani Salomon, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu. Point n'est besoin ici d'entrer dans les détails profonds pour vous expliquer tous les contours et le sens de cette journée mémorable. Car vous en savez quelque chose, si minime soit-elle. Honorable député national, Monsieur le Président général de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, COSECAF en sigle, Révérend Président délégué des collèges exécutifs nationaux, Monsieur le Président général de l'Union de la jeunesse Kimangis Ijiki en sigle, chers membres de l'Union de la jeunesse Kimangis Ijiki, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers papa et maman Kimangis, nous ne saurons alors clore ces mots de circonstances sans exprimer notre profonde gratitude à l'endroit d'abord de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, ensuite à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de la nation, pour son attention particulière à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu.
Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant de la nation. Que vive l'Église kimangiste, que vive l'Union de la jeunesse kimangiste, que vive Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimangisme, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous en remercions. Lombele kwa mama watutela mana betu bana bakutokuvana Kyambote faki. Bika tukubike no moko tavana ngudi yetu Kyambote mukumbwa se mwana tata mwanda vilela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela mama lendele kwa kuvwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilela tulwe kiva kikada kya nsuka tangu tutelemesa sidi yetu twena kintwadi ye tata mfumu wa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzidi litwa sisula mu Yerusalemi tukakasiswa muna 1921 na telumbu kya unu tata mfumu wa mbanza wena yeto kintwadi simbili saluki andi bonsu boka sisula kyo yandi inkengidi a Yerusalemi ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi tangu za onzono tata mfumu wa mbanza ukuizanga mukuzi monikisa zizi kya tata mfumu wa nlongo mfumu wa dibundu wena wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sedieto watutela mana beto bana bakutoko bana Kyambote faki.
tusamba. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo untwadi ongitata mwanda wavelela bika wakwambasikilanga mwaicho tukwa ya kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimu santu. Lelo ezali mokolo na yenga denge tolandaki libondeli ya mama na biso ndenge abondelaki oyo ya liboso ete mokolo ya yenga yango nde epesameli biso nyonso bakristo oyo tata nzambe asengi biso ete na mikolo mitoba oyo ye asalaki mokolo oyo asambo nde apemaki mokolo ya yenga yango nde mokolo oyo tata nzambe asengi biso topesa yango mobimba epai na ye kosanzola ye na banzembo mpe kobenga ye na kati na mabondeli na ntina ya bapasi oyo tozalaka na yango tango nyonso. Tata nzambe tango akeli mokili akeli biso bato ezali teke mokili ezala na mpasi to ayokisa biso bato nde pasi me lokola awa tozali bikelamu na ye asali biso na lolenge na ye yango masumu mabaku ekozangaka te yango nde na tango wana tokwei na mibeko na ye ndenge bakotangelaka biso tango nyonso kosala boye te kosala boye te nzambe ye moko moto alobaki na tango wana tokokweyaka na masumu ne tokobondelaka tata nzambe koloba ete tobebisi koyembela ye na banzembo mpe kosenga na mabondeli yango nde tozali kosala na mokolo na lelo oyo eye kocoincide eke na biso na lingomba ya tata Simon Kimbangu tozali kokanisa date oyo ya le 4 août na 1951 ndenge papa Simon Kimbangu apesaka alakisaka na papa Diangenda ba jeune oyo ya kotambusa na vale wana etamboleli biso ya ba jeune ndenge papa Diangenda amonelaki biso tozalaki ya mabe kotambola mabe na makambo nyonso tata nzambe apekisi biso nde tobandaki kotambolela wana de papa Diangenda esalaki ye pasi na tango wana azalaka na kananga na musala ya leta oyo ba jeune na kote ya modele ya boyi papa Simon Kimbangu ayebisi ete na kozala na yo yebaka ete na pesaka yo tâche ya koencadre ba jeune baza na bango mabe kasi obongola bango bakoma utile na société talaka kaka ndenge kozalaka ete na kati na famille soki boza na mwana oyo azoyokela baparent te aza na respect te na kati na famille ekozalaka mpasi ya solo na 1921 bokangami papa Simon Kimbangu histoire biso nyonso toyebi yango oyo tozali bana tata Simon Kimbangu était dans le 3 octobre 1921
21 papa Simon Kimbangu azwilaka ye décision à partir en Banzangu ete fuba acheminer ye na musika azala musika na ba famille na ye azala pe musika na bato ye azali kosalisa des décisions ndenge zwamaka ete bakende ko chai na prison kuna na Lubumbashi. Kasi papa Simon Kimbangu andimaki décision na kasi avant na kende na la quand même famille na ngai mwasi na ngai mama Mwilu pe bana na bangai nyonso misato papa Kisolokele papa de Alungana pe papa de Ngenda Kontima bamindele basalaka tout ke esala mandengo na te kasi toyebi histoire ndenge ni esalalaki te train eboyaki ko démarrer po ekende pona nini papa Simon Kimbangu na nasololaki na mwasi na yete na bana na yepete solo lokola machiniste azalaka sénégalais balobi eke lokola ndeko ne mutu mwindo malamu tozwa mundele ye moko démarrer machine comme ça alongola Simon Kimbangu awa po ete akende esika toza kotinda bazwaki belge batiaki machine eboyaki kodemare kino bayaki kobengisa mama Mwilu na bana ne misato malgré na tango wana papa Kisolokele si akangamaki deja batindi ye na boma na mama Kinzembo na mfumu Mvuti bapapa tango bakindeki mama Mwilu azwaki musala na ye to tâche na ye oyo akokaki kosala na absence ya papa Simon Kimbangu ya kobatela lingomba papa de Ngenda ye bayebisaka ye boyo okotambula na mokili mobimba mpona koteya likambo na ngai oyo ekopesa kinya na kati na mabota mpe na kati na bamboka kotambula na mokili mobimba surtout ya koteya ba jeune papa Mfumu Mbanza papa de Alunga na kiangani yo okotikala na nkamba papa de Ngenda ye na mikolo muke ye pe bakoya kokanga ye bakotinda ye na boma esika papa Kisolokele azali yo papa Mfumu Mbanza na mama Mwilu boloko na bino bokosala ngo na nkamba wana nini kobatela mboka ya Yerusalemi babizaleli mabe ezala te na kati na nkamba surtout na encadrement ya ba jeune kobatela lingomba po makambo nyonso ntango ekosila mokili mobimba ekoya na nkamba kozwila nde lobiko ya bato ya mabe ya malamu bango nyonso bakoya na nkamba mpona kozwa lobiko kasi bobomba mboka malamu makambo mabe ekota te wana oyo mwana na mwana azwaki tâche na ye papa Kisolokele pe bayokanaka na tata na ye kuna ozokende okondo kofanda na maboko ya bamupe bapère jésuite bakoplakisa yo makambo ya ndenge na ndenge kasi kochange habitude te kochange habitude te bahabitude na bino oyo nga na yekusili bino au contraire vous allez empêcher le mal à tous les jeunes devoir na bango yango wana bango misato ya bule basalaki te baye kotika mokili oyo koencadre lingomba koencadre biso ba jeune esika wana ekoloba makete molimo ezali yango moko molimo papa Simon Kimbangu yango ezosala na papa Kisolokele yango pe ezosala na papa de Alunga na pe na papa de Ngenda Kontima kasi mosala ndenge apeselaka bango
mwana nyonso na musala na ye oyo tata apesaki bango. Donc molimo yango moko ya tata Simon Kimbangu, kasi na misala bango batosi misala oyo tata na bango papa Simon Kimbangu atikelaki bango. Babandaki kosala teke oyo musala ya papa Mfuma Mbanza, ya papa Kisolokele, ya papa Diangenda ke moko a change te. Salamaki ndengo na te ti baye kotika biso. Objectif bango nyonso mutu na tâche na ye, kasi objectif kopesa kinya na mboka na mokili pe na kati na lingomba. Yango papa Diangenda na le 4 août 1951 ndenge batangeli biso esalaka penza pasi na ye na ndenge nini akoki kosala ke encadre ba jeune wana abongola bango, donc abongola biso na bizaleli nyonso ya mabe oyo tozalaka na yango, kete abongola biso tokoma basali ya tata Nzambe na bunzoto esalaka ye pasi. Kasi papa Simon Kimbangu ayebisi mwana kobanga te na kozala na yo na isika nyonso oyo kobanda kokende mpona koencadre ba jeune. Pe l'encadrement et la jeunesse elakisi ete tozala utile na société. Esika wana papa Simon Kimbangu alobaka ete tikete bana bakende koyekola, pamba te na mibu ekoya oyo baye kofandela na biso na bamboka, donc bakolon bango pe ntango nango ekokoka eke bazongi epai na bango. Me na misala nyonso oyo bango baye koyekosa biso, soki biso toyekoli yango te ete bango bakei oyo makambo malamu tosadapte na bango ekozala na biso susu mpasi. C'est l'exemple typique et que baye kusibiso kokumba mutuka bayeli biso na mituka et soki toyekuli kokumba mutuka te to boyebi déjà eke na ba déplacement to komi na facilité, kasi soki bango baye kusibiso te biso toyekoli te bango bazongi na bango batikili biso mituka, donc ekotika la lokola monument moito tamsango. C'est dans ce sens-là. Yango papa Simon Kimbangu alobaka. Yango solo na yeko représenter papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali empêché na musala na likambo mosusu te na musala. Bato bazoya bamsusu ndenge tolobeli yango ete na fête lelo oyo kotala ke ba invité na biso bazali ezala ya l'État, ezala ba non kimbangiste, poso na bango tango baye bakutana na chef spirituel. Bekotala na fête ndenge tozali koyamba bango ate to reposer ekozala kampasi. Yango atindinga toye ko seconde na likambo wana toye kota na kata na ndako Nzambe eye kuna azo continue. Soki bokoyi bokende kokuta ce plan il azana plein ya bato kuna oyo aza koyamba a satisfaire mutu na mutu likabo oyo ye ayeli kozwa awo na Yerusalemi ndenge bapapa balobelaka yango likambo nyonso ekozalaka na likanisi date boye ezali kolakisa tala likambo esalamaki boye, tala likambo esalamaki boye. Yango ekomonana lelo oyo na le 4 août nini ezalaka na 1951 na papa Diangenda kontima. Eto moni papa Diangenda ndenge nini asouffrir pwete na ndenge nini ko encadrer biso ba jeune tokoma na niveau oyo tokomi tokanisa nanu biso moko makanisi nini, makanisi ya malamu yango utepesaka kinya na kati na mboka pe na ba famille. Mais na makanisi mabe tozo komona lelo oyo ba famille ebele omona tozo na biso bien kasi un tel azo yokisa famille passe
mais azali utile la société malgré azokoyo que sa famille passe faut côté yaye banganga nzambe faut bater yaye po atika bizaleli wana ya mabe ezali teke tokende kolukila ye liwa po ete aza kosala famille na passe tokoki kolukila liwa te mais eloni tokosenga po ete tobondela mpo na ye po ete abongo na atika bizaleli ya mabe po ete famille ezala na kinya yango devoir bapapa bazwaki tolandi matei na biso ndenge bauti kote ya biso na tina ya journée ya lelo biso ba jeune kimbangiste parce que toza koloba ijiki donc tozali biso nyonso concerné na ba chorale nyonso na ba mouvement nyonso tozali biso nyonso concerné na ba mbuta pe po na kati na lingomba tata Simoki Mbangu mobange azali te donc ezali concerné na biso nyonso yango tsembo oyo toyaki koyemba ya suka oyo papa dirigeant asengaki biso ezwamaki na 1979 donc na 72 ntango bapapa na le 17 juillet na 1972 ntango bazokanisa toujours la jeunesse ndenge nini tozokoki encadre bango parce que na batemps nyonso wana solo toza koteya bajeune toza koteya na kati na lingomba kasi eza komonana ete ondure batata baza koteya na bango te biso bajeune tokoyoka tokozala na présence na kati na ndako ya Nzambe tokolanda na biso tokoyoka na biso kasi po ete totia en pratique oyo baza koteya biso tozali kokoka te tozali kokoka te yango tokosenga na koreki wao tulembi wilanga mase koreki nzembo wana ezali ya bino awa toyokelaka babuti te tokoyokelaka te banganga Nzambe yebaka ete mpasi eza koyela biso po baboti baza koteya banganga Nzambe bazali koteya bapapa bamvoala mwa nyonso misato bateyi biso panda na papa Kisondokele papa de alungana papa de ngenda kontima surtout na papa de alungana na 8 ans oyo ateyi biso est-ce que toyokelaki ye kasi soki toyokelaki ye te toyebaka ete mpasi ezali kozela biso me batiki biso te ndenge papa de ngenda alobelaki yango te totiki bino na kati na cercle donc totiki bino na balabala te ndenge nini totiki bino na kati na cercle yango lelo papa de alunga na ye wana akei ya suka ebatikili biso papa Simoki Mbangu Kyangani oyo lelo azali kolakisa biso toyebaki mingi ba signification badate oyo te mais à partir eke tobandi koya biso nyonso na nkamba dati boye bino bokende na nkamba mena bato bakose demander bazokende osala nini na nkamba dati boye dati bona elakisi nini tala ndenge batata batiki biso na maboko papa Simoki Mbangu Kyangani oyo azali kolakisa biso malgré ba difficulté makasi mais ya azali kolakisa biso koreki Mulembi wilanga mase Itumbwe anga pasi Kadima kutumbeto Kama wilanga zinongi Samaseko Mulembi wilanga mase Itumbwe anga pasi Kadima kutumbeto Kama wilanga zinongi Samaseko Mulembi wilanga mase Itumbwe nanga pasi Kadima kutumbeto Kama wilanga zinongi Samaseko Mulembi wilanga mase Itumbwe nanga
pasikali makutu metu kama wilanga zinongi za maseko. Ubetiboka fukuye mwini betomo wakatu wangako babugaliza mukutukula pasika kota mukembwadise mumona twena yefovana yao bandagija katumona munza tenda zikala yeto mule mikwikila favanza mumona twena yefovana yao bandagija katumona munza tenda zikala yeto mule mikwikila favanza. Ubetiboka fukuye mwini betomo wakatu wangako babugaliza mukutukula pasika kota mukembwadise mumona twena yefovana yao bandagija katumona munza tenda zikala yetu mule mikwikila favanza mumona twena yefovana yao bandagija katumona munza tenda zikala yetu mule mikwikila favanza. Papa dirigeant ya choral dirigeant ya kupesa biso nzembo wana na lingala soki elobi nini oyo moto yembisaki nzembo wana. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci papa na ndenge opesi biso maloba ototalisa nzembo oyo ndenge nini elobi na lingala. Mulembi wilanga mase ditumwe nanga mpasi kadi makutu meto kama wilanga zindongi za maseko nakozanga koyokela batata nde tomonelaka mpasi mpo ete matoi na biso mayokaka matei ya batata te. Nakozanga koyokela batata nde tomonelaka mpasi mpo ete matoi na biso mayokaka matei ya batata te. Refrain. Bubeti vovo fukuyi mwini betomu wakatu wangako bayibayiza mukutukula mpasi tokota mukembwadise mumona twena yevovana yau ngana nidiaka tumona munza kenda zikala yeto mulembi kwikila vavanza. Na lingala elobi tango bazali koganga butu mpe moi biso toyokaka te. Bango bayaka mpona kosikola biso mpo ete tokota na nkembo ya tata. Tozali komona mpe koyoka maloba na bango. Na yango nani lisusu tokomona na mokili. Mawa ekozala na biso na ntina ya kozanga kondima awa na mokili. Mawa ekozala na biso awa tozangi kondima na ntina ya kozanga kondima awa na mokili na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Merci papa dirigeant. Elobi ete bambwala misato ba respecté ndenge na le 3 octobre 1921 côté ya biso. Côté ya biso, ce n'est pas seulement les kimbangistes, mais était monde entier. Nani oya yebi ya bosani kombo ya papa Simon Kimbangu. Nani oya bosani kombo ya bana misato ya papa Simon Kimbangu. Papa Kisolokele, papa dia Lungana, pe papa dia Ngenda Kuntima.
papa Dengenda Kuntima oyo azali premier chef spirituel de l'église Kimbangiste, représentant légal. Ndenge nini bango nyonso misato bateyi biso kasi toyoka kite kasi lokola bango bazali ko bayaki na mokili mpona kobikisa biso kopesa biso kinya me elonga na bango papa Dengenda alobi ete bokokamwa te eke moko na biso akozala lisusu te na mokili eke te akundami toke kobunda etumba mosusu oyo bino bajene bokokoka te na kobunda na bunzoto kanisa bana Israel bake komona bambinga mibali tokokoka te kasi mibale oyo bandimaki oyo bamonaki ata baza bambinga me nzambe na biso azali nzambe akolongisa biso. Caleb na Yosua bango nde bakotaka na basi na bango na bana oyo bazalaki asu ya 20 ans me biso na papa Dengenda alobi ete ngai biso posa na biso eke bana nyonso bino nyonso bokoka kokota. Papa Kisolo kili wana kei ye moko papa Dengenda kei papa Mfuma Mbanza alandi kasi atiki biso pamba te batiki biso pamba te batikili biso papa Simo Kimbangu Kyangani balobi ete esika biso tokokende kobomba mapona kobunda etumba wana bino bana na biso bobanda komona biso te kasi biso nyonso misato elongo na papa Simo Kimbangu na mama Mwilu tokobanda kolandela bino bisika nyonso oyo bokokende yango ndizali komona na lelo oyo batiki biso na nzela te bazo continue ko encadrer biso lelo oyo na nzota papa Simo Kimbangu Kyangani oyo aza kolemba te kote ya biso azali kozwa ba référence nyonso ya badate ya batata ndenge nini basalelaki yango alobiki tozongi a zéro fini la récréation toyeba bokoko ya tata Simo Kimbangu peut-être tobunga te yango tokosenga mama Clément nzembo oyo tongo yuswamaki yo ozalaki yako pesa biso na mwa eyano ndenge nini nzembo yango yo ezwamaki penani mtazwaki yango na période nini. Merci papa pona maloba nzembo mutu azwaki yango papa Masi ya Mbala Nsalambi ezalaki ndenge nini tokendeki liboso retraite na Lutendele l'air tokei mwa makambo moko elekaki wana tokoloba po tozwa mayele touti kinkewa toye retraite papa asalaki biso ba reproche apesaki biso mpona ezaleli ya ndenge akozalela bamama na batata amonaki ete papa bana kosolola na biso makambo nyonso soki amoni reproche akoloba likambo ya mabe akoloba me na mbala wana papa alobaki te atindaki mama Nkaku na papa Mponda baya koyebisa biso ezaleli ndenge tozozalela ezosala biso distance na Nzambe l'air wana banzembo langue ezwamaki mpe ebele na période wana alors ebele papa Mponda bayaki balobaki mais soulèvement esalamaki na part na biso ya ba JL na ba JB po période wana ezalaki soki koreki atelemi aki ata musala ata Lutendele ata na retraite eza jeunesse mobimba Kimbangiste ekozala mobiliser po elanda koreki place nyonso tu ye akei siko eloko wana tango esalami toke retraite toye kozonga tokomi kaka na mokoto tokitaki na centre te tokomi na mokoto papa alobi
namoni bino ndenge boyelaka retraite ndenge wana boye te toyebi papa likambo te kamie balola biso kaka tozonga epai touti alobi te bovanda nani bon bokende lundi tozongi ntango tozongi lundi eza le tozongi lundi le toye toye samedi tokomeli sikoyo kuna na salle de conférence akala na Kasavubu kuna toyembi banzembo ebele ezwamaka nzembo moko ya langue shangna ibiza na yongoli shangni fatiza ina banzembo mususu ya kitoko toyembi ke na sima to papa koloba eloko moko ya kitoko tokesu na reproche alobi nini ba jeune bino nde boza espoir ya lingomba kasi nazoyoka mawa na kati na bino pona nini ba mingi bokoti na ba loge bokoti na ba secte bokoti na ba groupe de prière siko bosimbi ba magie tokomi kotala na biso tozana mpe bana 79 eza awate banani o bakoti papa pa kokosa te seka moni biso banani o bakoti donc papa reproche ki naza koteya vraiment bouti retraite boyemele bokozonga bozongile so mbindo wana bokoti na baloge biso tosalaka makambo wana te botika makambo wana ezalaki maleli ya papa pona tina ya bavoyage na l'air wana pe papa makambo atinaka pa mama kaka apart ezaleli papa aboyaki lisusu ete tokendeke na camion nsimba leo na tozokende basi na mibali tokende camion moko alingaki lisu te po alobaki ete ngai na mamikala totambolaka voiture moko te donc moi moke oyo eyeli ngai o papa alobaki yango wana na komba tata mwana mpe molimo sana. Merci mama okoki kozonga naye ezali bolingo ya tata molimo santo ete bamama okola bamama Clément bazala na bino kino lelo pamba te likambo nyonso ekosengaka témoin bango nde bazalaki batémoin na makambo nyonso oyo bapapa baza koloba mpona biso bajeune solo takisa lelo tolandi bakomunike oyo papa de la ville aye kopesa biso na kati na Yerusalemi bazali koencadre biso tala action de grâce oyo papa Simon Kimbangu na apesi biso. C'est vrai tomonaki yango de surprise na kati na lingomba mingi bayambi biso tokomaki me o wana bayambi ye mpona nini lisumu na ye moko oyo eza na kati na motema ereproche ye action de grâce awo yasalaki mabe te me mabe nini asalaki andimiki mpe baya koyamba ye me action de grâce wana reproche oyo ye moko aza nango na kati na motema moni likambo oyo nasalaki fo kaka ndenge action de grâce eye tikete na yambama ndenge papa kisolokela alobelaka yango ete filet de récupération na biso bajeune maso wana ezali koteya biso po tozwa na kinia tozwa kinia lamentation eye na papa de la ville mingi si bapesi biso action de grâce bayambi biso kasi tozongili na biso lisusu kasi papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tango bayambi bino bozongela lisusu te kasi tomoni l'essentiel est que si nazongi na lingomba bamoninga nazongi na lingomba mabe na yo wana oyo yo bayambeli yo sikoyo mabe wana ezali kaka itomani ni yo kozwa na 5 mois papa patango bafandaki même papa représentant oyo bayaka bazalaka sûr te ke bakofanda 5 mois awa ezalaki brusque
Mais papa Diangue na lobelaki yango ete soki na yebisaki bino en avance ete tokosala 5 mois awa mingi oyo bazalaki ozali représentant ozali responsable munene na kati na Lingomba kuna bakende kosala 5 mois na Nkamba nakokende te. Et pourtant Nkamba ya biso nyonso yo ndimeli papa Simukimbangu ya kofanda kasi papa Diangue na lobi ezalaki na ntina aye ko reprocher biso ke mbenza na tango na papa Sudi bozo kopesa mapangu na mutu nyonso azo kosenga bino lopango awo na Yerusalem. Kasi bato oyo esengeli bafanda na Nkamba fo bazala baponami fo biso moko toyeba afulani akoki mpona kozwa lopango. Kasi ndenge bozo kopesela bipesela kaka ndenge wana ba complication ekoyela bino mpona kogarde bato wana mpona kozanga kobomba mibeko bokoyoka pasi atoyokelaki batata toyokelaki batata kopesa mapango na Yerusalem. Pe papa alobi papa Diangue alobi bamisusu bazali komona ye nganga nzambe ya monene grand responsable na kati ya Lingomba tata Simukimbangu. Kasi esengeli kaka ayaka soki aye asali makambo oyo ayeli kolala na ndako ya Lingomba simande azongi na ye kopesa ye lupangu afanda na kati na Yerusalemi akosupporte te ibeko ya Yerusalemi akobeta mabaku anatango wana oyo musala nyonso asali na kati na Lingomba na mabaku wana papa apesi ye lifuti kuna na likolo kambo oyo amoni lipasi akozala te pamba te azwi lifuti na ye awa na se ya mokili tata afuti na se ya mokili oyo yango tolingaka teke bopesa lupangu na mutu nyonso aye kofanda au na bizaleli na ye oyo ya bonzoto atiki te malgré azali nganga nzambe. Alors tata tango kofute na sa mokili ekozala na pasi yango tango papa de la ville aza koselamante ete mingi babimisi awa na kati na Yerusalemi olingi mpe kaka kozonga na kati na Yerusalemi malgré action de grâce kasi otiki bizaleli na yo te ya mabe oyo bapeselaki yo etumbu. Esika wana tozala mayele mpona kosilisa tokoyaka na Yerusalemi mabondeli mpe misala grand devoir oyo bapesi biso ijiki ya kotonga Yerusalemi ozala na jeteki dirigeant mouvement nyonso biso bambota grand devoir ya botongi Yerusalemi. Swalo tata mokonzi ya bule misala nyonso aza kobunda nango mpona kobongola Yerusalemi tozali komona lelo tokomi na étape ya botongi memorial. Tomoni ete banda misala wana ebandaki on dirait ezali kodandune pendant le 12 septembre wana l'an 2023 kasi misala wana eza kosenga étude makasi tobandaki na sika tobandi sikoyo tokomi eke fondation esi etimwami yango wana sikoyo tesengelaki biloko mosala oyo tobandaki kozela 30 tonnes ya barre de fer na banda biso nyonso tomoni ndenge kiti kuna 50 tonnes ya ciment soit 1000 sacs esi ekomi sable tozelo toza nango wana mabanga nde ezangi biso ijiki tosengaki ete mabanga emata ebele po ete concasseur ebroye kayas tozala nango mwelo mpe tozala nango kopesa maboko na bakasseur ya mabanga nyonso na mai
biso tozali kotindama na ndenge ete ngai liboso ndenge papa Kojabula aza kotinda ngai bisika nyonso misala ezali. C'est vrai, moelon tokomi nango mwa pasi mpona nini tala banda 1960 mpaka esika moko tokosilaka mabanga kuna na kumba libulu wana ekomi munene. L'État amoni que c'est un danger. Na ndenge ekomi na se ndenge wana kobenda mabanga ekoki kokweyela bato bakoki koyoka mpasi ya bango moko. L'État na ministère ya mine baye koarete awa lisusu te. Toluki bisika mosusu ezali facile. C'est vrai eke ye moko tata nzambe ndenge asalelaka mokili na ye ayebaki ke nkamba ekotongama pembeni mabanga eza ebele. Tozokende koluka bisika nyonso wana kofongola po ete mabanga ezanga te. Yango kuna pe na kanki pako tobandaki kosalela tomoni eke libulu eyesusu makasi. Tosalelaki pe awa na nzanza bisadi tomonaki ete mabulu mpe ezoyaka tu makasi malgré mabanga ezali na se me moyen tocreuser tokoma ti na basous-sol ya makasi ezali te. L'État aza kotala biso, aza kobanga baebulema, aza kobanga baaccident esalama na biso bato. Mpe tokendaki komona esika mosusu pembeni ya ntsala oyo mabanga eza mpenza pwelele oyo tokoki koexploite. Kuna na motu ekozala na biso mwa pasi kasi na bakamio lokola bakamio ezali. Tala mosala oyo papa asalisaki biso pelle chargeur na niveleuse lokola ezali na mosika wana basali makambo nyonso wana. Siko tokotinda bato po ete bapanza yango mituka ebandaki nde kozwa. Kasi posa ya papa na esika wana nano esili kaka te ya $30 po ete tokomplete bamashini oyo eza kozanga biso. Oyo ntshintsani tokosalaka tongo pokwa kuna nde tokosilaka mazout po bavehicule eke tosala bacourse nyonso wana. Normalement na bakayas kaka mpona kotia beton kuna na memorial na fondation eza kosenga biso 360 tonnes. Na 360 tonnes wana ndakisa 40 mituka oya minene tonda na babanga mike wana ya kosopa wana po ete misala etambola. Mais progressivement ntango tozali kozwa nde tozali kosala zelo si etondi wana. Yango banani bakosala misala nyonso wana biso nde bandimi. Pamba te si tondimaki yango banda ebandeli bapapa batundaka biso. Tata Nzambe asala miracle na ye eke nkamba nyonso etongama biso tolobaki te. Biso nyonso tozala besoin na mapamboli, tozala posa ya mapamboli malamu tosala na maboko. Donc contribution na biso nde yango wana. Kobima na biso na libanda défilé d'honneur faki basirien baleki biso oyo totikali tozala très expéditif ya kosala eke tobongami deja na milongo na biso toleka mbangu towela mpe ngonga oyo tokosala ntinsani. Premier jour biso bayijiki nde yango ezalaka nde kotala bamouvement nyonso ntango tokoyaka na bafete premier jour malamu topesa babimbi elekela na biso. Deuxième jour na troisième jour na oya mike ekotikalaka na biso très expéditif. Babimbi elekela na biso tobongisa ntango défilé ezosila kaka ntinsani ya 3000 francs tokota na lombango nyonso na bantinsani bambongo tozala nango toverse na lombango nyonso po ete lobi lendi ekota na misala. Mpe biso Yelusalemi ndenge organisation ezali na bakorale ndenge papa de la ville akateli biso na basection
biso nyonso tosala molende mosala emonana lelo po ete bamoye wana lobi esomba bamateriel oyo esengeli oyo tozalaka na 5 mois. C'est vrai, moi musala bapapa basalaki kotia beton bana na plaine ya hélicoptère ti eke kosuka esika ya ville sainte ezali mbongo ezalaka pasi me tongo nyonso sani ebandaki kotiama mokolo na yenga soki ntsintsane makasi esalami kaka na pokwa wana mituka eke kolalela na lukala basombi nsima kaka lelendi wana eye kokota misala na 5 mois esalamaki ndenge wana yango mpe biso toza kolandela kaka butu moi yango tozala kaka makasi na esika moko to na likambo moko batata batikeli biso na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Eka twakubikana moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube, tout tapez Solo Kimbangu TV.